Il y a même moi le stylo, fais vite, avec le stylo dans mon sac, ma trousse, ça va pas prendre le stylo. Il y a Bakali, on a un problème sérieux ici. Bazolo Bakor, il y a Gianni et il y a 2 heures. Il y a Guy Ouazana Potokuna, Ado Salamakambo, Dozo Batoso Ba Maniganse, So Badiba isolé des biso, on peut éviter. Bazolo Bambongo non est bimité, il semblerait que Mbongo est bimi, Bapé Siso qui 600 000, pas Maman Denise, Apé qui, Papa Masumu, na président, so Elombe, soi-disant. On a des informations dans la source de Bazoloba. Mais biso a en famille, Bazako isolé biso. Papa Nani Aouti Kobenga biso, comment il s'appelle? Je crois, il y a un Zanani. Aouti Abenga qui biso depuis avant-hier, to pour na cercueil, ati biso bien na cercueil, to pour na cercueil. To pour na qui cercueil, a biso que no cercueil on va bazo somba. Si vous y a Jani Azastar, zona on analyse au sein la biso angunan. Siko biso to ba ki kara ke non ba ko associer na famille boza non na sisa pardon na tension et matanga te ko so tension te lo ba maleme biso to ba ki kara ke non ba ko associer famille ce qui va penser qui bon attends to yeba ka mam to lo ba ce qui 600 000 c'est trop yeba ba penser qui famille mais ba pesa ki mbongo na mama ya Gianni ba associer biso te balobi na biso eloko te mais toujours ka ba na organisation na ndenge na bango moko ke non eloko toujours débattre na minute ba li corps ya Gianni et à 2 heures et na ba 2 heures na vol il y a 2 heures mais déjà dans la passe pas que le yamba corps ya Gianni na aéroport mais so va na deux est-ce que vous me comprenez d'abord ba comment ba tika no bikoma komanana certains on avait déjà donc conclure déjà dans mon cercueil on avait déjà choisi to pendant déjà cercueil déjà somba mais il y a pas de problème côté cercueil problème les aboyé mbongo ya matanga ebimi ba associer bisoté batika ko ebisa biso montant mbongo matanga ebimi te bazolo bango bazana monoko na bazolo bakena no maman Denise na pesi mbongo te mais ce qui est sûr maman Denise a pesa ki mbongo ndeko na biso azakuna ya za ko imposer corps ebima na ba 2 heures to ebite so akomi likango la brine moi c'est le moi Charlie c'est là pardon ana tout par rapport moi pour un aga le bagi à 600 000 pour le bio on est à 600 000 $. Papa, on a des 600 000 $. J'ai tout dans une précision. Tu vas passer une information à ta source. Tu vas passer qui? Bonnet, combien montant? Et 11 000. On nous parle de 11 000. Mais jusque-là, on va faire une bonne limité. Et il y a qui est là-bas en Europe, tout là, à zone de corps et il y en a 2 heures. 2 heures, on peut pas n'importe quoi. Tout ça, on a vu pas ça. Il y a même ta comme nous danser. Papa Gianni na kati yote lobi na sala kilai na tuni ba kongole wapi mbongo akole to bango bakena ko lokota j'espère ba tinye na mbongo wana ni soki na sasa. Moi si vous allez intervenir après na hôpital na que médecin moana. Je dis ceci ya Bakali. Biso souci na biso ezabo. Ils font des histoires seuls baza ko associer bisoté. Est-ce que zalaka biso to comme le roi ba étiquette. Bango ba ke ko zwa mbongo. Ba bazo ba na monoko na bango ke do ba zwi mbongo te. Deuxièmement, les camions de salle marako ba vendre na famille so bozwi mbongo fo boluka biso to fandi to bandi ko la to bande to to wela mbongo te biso to na passe ya na biso akufi mais quand même bon expliquer biso quand même tous à la clair to yeba makambo eleka ndenge nini 11 000 bango balobi ke bazuna mbongo te maman Denise sabimisaki déjà mbongo apesaki et cercueil déjà to pona ki kamba cercueil da to conclure to ça na problème kuna te siko oya za kuna aza ko imposer corps et na ba 2 heures bazo na ngolo kwa na fraude basa na ngolo kwa so ndenge nini so ndenge batika na mbongo to ebite nous ne sommes pas d'accord ya Bakali ça ela biso analyse oyo benga tuna ba papa masumu na ba président lombe mbongo bazwaki ba associer famille te pona nini ba sa makam na ndenge na bango moko pona nini parce que nous sommes là to ça pe mikolo to za bana miki epete. Une question Charlie. Dans mon aki, batu ba ya ko rendre puis no ba visiter, dans mon aki ba député mususu ayaki, oya mwana pasteur Walesa, na mon aki batu mususu bazo ya kape wana. Papa wa van Walesa. Par rapport à la visite au bozo bazo rassurer binoni. Papa nangai ba visite wana Walesa na okaka ba visite moko en huis clos, hein, et ça ba biloko mo boye to so la pe bien bazo ko assister biso quand même, vous voyez. Mais les cambos ils ont dérangé biso ba isolé biso na makambo ebele to za na posa to yeba makambo ils ont kende ndenge nini ko ngo ba ko c'est là dans 2 minutes na tuna leka Gianni mama nanga tangu batu bayaki na lupangu na bino na papa na biso ya mobalo a travailler na maman Denise
pourquoi bino bosoki mutu moko te nongona ki oncle na bino azolo bake a présenter famille si un problème mutu alandela makamu mutu boy mais tango batu bayi na lupango na bino po bayi ko duka bino po basunga bino ne loko songolo pourquoi bozwaki même ata mwana jani ya liboso te to noko na bino to tata to mama leke bomone kaza serre ya famille na bino boche mutu a train akendaka na bango pourquoi bosala ngote Maman, c'est pas un problème. Moutou a train azali, mais babengi était ma société. Ton yi bandenge nini. Est-ce que vous me comprenez? Babengi bisoté. Ton luka bango wa pipo babengi bisoté na minito. Yo soit numéro na message na comme ça on kota likolo toujours tout. Maman Gali, s'il te plaît, tu sais cette histoire à Zolo Bezama comme solo. Hier, j'ai fait un live à partir de 22h. Na sala ki live oko tuna batu na sengi bango ke mbongo matango basala cotisation eza wapi oui parce que bataki sasa bazolela ke batindi corps na ena mbongo te non mais c'est vrai et en plus je suis vraiment désolé les gens insultent la brune mais les gens ils ont mangé cet argent lobi na sala ki live mbongo matango eza wapi nous ne sommes pas ici pour défendre la brune. Mais apparemment, non, je la défends pas, mais d'un côté, mon Kazan n'est pas dans mais toi, tu parles toujours de la brune. Nous ne parlons pas de la brune ici. S'il te plaît, nous ne parlons pas de la brune ici. Toi, tu parles de la brune. Je sais pas pourquoi tu le défends pas dans ton live. Pourquoi tu viens le défendre ici en fait? Papa na biso pesa ki 10 000 bango moko nanu ba star ya Paris to ba diaspora ba mbongo bango ba Congoli pour na famille ya Jani eza combien maman na ngai na ebi na ngai ti moi je dis ceci hein ba cotisation ba salaki ya leka ki kende jamais na DC po il faut ba ya ko yamba Jani na moi peuple ça on na Europa e ko zo corps akena mo ya bakalisa la biso nous zona nous matia au sala na biso émission nanu merci dans ça oui zona numéro maman Charlie numéro na ngeza na YouTube et soki na 73 soko oui zona numéro maman Galizana je t'avais demandé le stylo donne-moi un bout de papier le stylo fais vite regarde il y a mon cahier sur le mec Jani atiki bana maman Jani azana mobali te s'il vous plaît animal to sur la peau na organisation où il y a des comédiens à la Kinshasa. J'arrive à la question à poser. L'organisation on a nécessairement des comédiens, il faut pas zala mais puis nous peut la famille à dame mokomi balé, il se peut pas zala. Alors quand il y a organisation va suivre va intéresser puis nous te pose la kati. Ya bakali je suis clair on nous a pas appelé to ko apprendre on kana source que maman dit ça pesa ki mbongo biso ba yebi to que non ba pesi ba mbongo na nous tena mbongo ebimité mais eloko zo comme service parce que ba benga ki déjà papa de ça benga ki poto pour na cercueil est-ce que vous me comprenez to pona ki déjà de vos azana poto ya benga mnebo ke pour na cercueil ndeni bataki sasa ba benga mneto papa de quand ya ba cercueil kuna te ozo comprendre te cercueil ba rochela ya Jani à partir kuna to pona mo déjà. Ah, c'est là. Mais cercueil ba tchaka na poto sala mi balé ba ocha ya pe ba che mususu. On a qui n'a biso déjà car déjà to pona qui marque déjà c'est bon déjà à rassurer biso pe déjà que non c'est bon. Mais siko yo bango ba que non mbongo e bilité ya ba ka botu na bango na biso na mta olobela biso te boke ko tuna ba bengi biso te pona nini ba société biso te pona nini. Ezali kamambo ata so ba kolia na bango mais to yeba quand même makambo weke ndenge nini. Ko bango ba zo ba be bonge boye bisa mutu ayaki na lupango wana oya mama Denise ke biso mbongo baya kupesa enveloppe pa na bino mo bosala makambo mai badia ka taba na mafuta fallait pas bocha bango bazaka ma mikolo ba telemi mais fallait bozwa paquet ndenge baya ka kupesa baninga paquet na ndako Mama Gali na minute okuto akuto kufeli aza trop cher ko le kambongo wana mais bazala quand même clair ozomona ba associer bi to yeba Charlie $10,000 au choisi matata pesa ki bomona ki yango en tout cas na tuna nan ba ngala bimara bimana tuna nanu ba tunanu je ne sais pas je demande d'abord ya bobo Mama Gali peut un numéro na dicter ngoko ka 0032 492 24 Franchement 24 13 73 0032 492 24 13 73 yango wana yaya na otindelo makambo na privé pa bakali pesa ngape numéro